voyager dans pepo ya CAA ici l'a dit. Na tuni est-ce que si oyoka nyeke c'est avion na mapata boaka misu kote di yoka son. Bilengi ya kovoyager na CAA ezongi ba Congolais bayeba ye mosepelisidi CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi ya ezongi na CAA 8 fréquences mokoka par semaine. Désormais, chaque mardi, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Vendredi, Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Dimanche, des vols la journée, Kinshasa Lubumbashi, 13h50, 17h10. Lubumbashi Kinshasa, 17h55, 19h15. Et bongo chaque samedi, et 4 vols mokoka la journée, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Kinshasa Lubumbashi, 15h30, 19h juste. Lubumbashi Kinshasa, 20h15, 21h45. Et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi, Congo de Maboko, Kinshasa Goma, 6 fréquences par semaine. Kinshasa Mbujimai, 5 fréquences par semaine. Kinshasa Kananga, Kinshasa Mbandaka, Kinshasa Gemena, Pe Kinshasa Kindu Bangonyoso, des fréquences par semaine dit CAA a kubisi confort na nenga kosakanate sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili ndima edi CAA mfumu. Boye bona bolandi ya journal la peuple pour la peuple info lingala mbote na bino bosikanyo surtout bozwa mito fongolo na ngama présidence pour la kota sabino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba qui mercredi 7 août président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe ensemble balobela ki ba question sécuritaire pe économique pour na etali bongo crise sécuritaire na est bango mibale bayokani ko salaka évaluation tango nyonso ya situation sur terrain totikali kaka na ngambo ya présidence pour la signaler bino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a président qui bongo conseil de ministre mercredi 7 août na cité ya Union africaine et pas iwapi ba tomona ki bongo équipe moko restreinte ya ba membre ya gouvernement mijo mabasi apesi bino ba détail. Azongaki mokolo ya mercredi na tongo kolandisama na ba séjour médical na ye na Bruxelles kuna na mboka ya Belgique chef de l'état Félix Tshisekedi a président ki réunion restreinte ya gouvernement na cité ya Union africaine mokolo ya mercredi 8 août 2024. Premier ministre Judith Suminwa pena ba ministre sectoriel Zomi bazwa ki par na séance ya Mosala. Ba question ezalaki lié na crise sécuritaire na est ya pays, situation humanitaire pe contexte socio-économique ba abordaki na cour ya conseil restreinte. Président de la République a pesi ba orientation claire pe précise na ba divers domaines pour na ba action concrète. Na chambre haute parlement boyeba commission ad hoc oyo etiamaki en place pour nako traiter ba candidature pour na ba élection ya bureau définitif et si ba ebimisi ba liste définitive bolanda ba détail nango. Commission ad hoc oyo etiamaki en place pour nako yamba ba candidature ya ba candidat pour na bureau définitif na Sénat bo simbake et si babimisi liste provisoire ya ba candidat retenu na ba différents postes ya bureau définitif ya Sénat et pas iwapi totangi na oyo etali ba candidat président tozabongo na honorable Afani Idrissa Mangala honorable Mukamba Kadia Tanzeba Jonas tozana honorable Sam Lukonde King Jean-Michel na oyo etali ba candidat pour na premier vice-président bosengeli koyeba ke tozali na honorable Kalala Wakalala José honorable Lutundula Apala Peine Apala Christophe pour na deuxième vice-président tozabongo na honorable Bahati Lukwebo Modeste honorable Isenge Ndelo Bokeka Corneille tozape na honorable Muyanzi Mubembe Estage pour na ba candidat rapporteur tozabongo na honorable Bamanisa Saïdi Jean honorable Kalumba Mwanangongo Justin tozana honorable Kazadi Kankonde Ivan
Honorable Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertetil Pena Oyo Etali Bongo ba candidat pona rapporteur adjoint. Tozana honorable Baende Etafe Eliko Jean-Claude na honorable Kalonda Dela Idi Salomon pona oyo etali ba questeur. Toza bongo na honorable Agito Amela Carole, honorable Ekumbo Longulu Moïse, honorable Mukenge Shai Kabongo Sylvain pepona ba candidat questeur adjoint. Toza bongo na honorable Kabamba wa Umba Isabelle pe honorable Omana Bitika Pascal. Bosengeli koyeba ke mokolo ya vendredi 9 août Sénat ekozala na séance plénière oyo ekozala pona ba audition ya ba programme ya chaque candidat nde samedi 10 août bakoleka bongo na élection. Na cela pour Mathieu Bosengal koyeba ke première ministre Judith Suminwa azalaki na audience mercredi 7 juillet na représentant américain ya ba agence ya Nations Unies pour la nutrition pe agriculture. Nathalie Kalakapenda apesi bino ba détail. Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tulukaye a accordé une bonne audience na Monsieur Jeffrey Peterson, représentant américain de l'Agence des Nations Unies pour la nutrition et agriculture. OME Mamaki Ongo et pas diplomate américaine dans la République démocratique du Congo. Ba personnalité mbale oyo ba yaki ko annoncé bongo na chef exécutif national aide supplémentaire au mboka na bango ezali ko accordé na République démocratique du Congo afin que ba soutenir ba personnes au baza touché na ba conflit armé pe déplacement na est République démocratique du Congo. États-Unis et s'est félicité y a ko annoncé ko fournir aide supplémentaire en termes ya aide humanitaire y a 414 millions de dollars américains. Eza po na mbala libosote États-Unis ezala la terrain po na kosunga bongo peuple la République démocratique du Congo. Plutôt, l'Agence des Nations Unies, au bazabongo ko fournir aide, il y a service d'eau, il y a installation, puis il y a service hygiène auprès de la population. Oh, bazali Congo ko souffrir na crise oyo. Bo simbake, ba hôte ya chef exécutif central, ba ye ko réaffirmer nécessité na bango ya restauration ya paix na mboka na biso République démocratique du Congo pour population oyo azali ko souffrir pour ba atténuer définitivement souffrance ya population. Loko ya motuya ezake population azabongo na posa ya paix. États-Unis et s'engager ya ko travailler na gouvernement ya République démocratique du Congo pe ko tika la pembeni na ye ensemble baye ba mesure o bakoki ko atteindre pour ba objectif oyo et salema pour na rappel aide oyo ezali ko s'inscrire na cadre ya soutien continu ya États-Unis na République démocratique du Congo au cours ya exercice fiscal oyo États-Unis et pesa déjà République démocratique du Congo 256 millions de dollars américains ya assistance sanitaire à travers divers programmes, notamment il y a plan d'urgence, il y a président pour la lutte contre le sida, puis initiative présidentielle oyo, il y a lutte contre le paludisme. Sous programme y a sécurité sanitaire mondiale. Communauté famille chrétienne ba fête ki bongo 75e anniversaire ya papa Léon Botolo o azali bongo grand berger nyonso eleka ki na place échangeur ya limité Christian Kangebeni Igor Tingi héritier mapini bazaki kuna na compte info lingala. De 1939 à 2024, 75 ans de vie, il y a le grand berger, il y a communauté famille chrétienne, Léon Botolo Magoza, un grand esprit, papa Yabana Ebele. Voilà, il y a 2 jours, il y a fête Oyo, et c'est qui pour immortaliser anniversaire Oyo. Tout d'abord, samedi 3 août, on a échangé, il y a limité, communauté famille chrétienne, organisation, il y a berger, coordonnateur, il y a poule, Ndemiloulou Oyo, et les Kaki Malamu. Na présence, il y a famille biologique, famille spirituelle, peut invité, il y a les grands bergers, Léon Botolo Magoza. Ensemble, na Molonga Ninaye, maman Marie Valentine, Bango Basalaki, entré na Bango. Nassima Yamoya bienvenue, pe parcours élogé. Il y a les grands bergers, Léon Botolo, et pas il y a président, il y a comité d'organisation, BCP Willingolo. Nassima papa Léon Botolo a communiqué qu'il y a membre de la communauté famille chrétienne, n'a ko circula ka poule par poule. Na micro, il y a info lingala, couple Botolo, wa solo la kiboui. Na yep, ça va, on a un bruit.
nakamwaka bolingo ya nzambe nakamwaka ngo moyen te nasantaka bolingo wana banda kala nayebi te nasala ye nini na kati ya bolingo wana ye nde apesanga bandeko ebele et surtout apesinga bomoi naloba bomoi molai mpo na mboka na biso espérance de vie eyali na ba 40 ans alors vraiment eza grâce nakoyebisa bana ya molimo mpe bana ya nzoto ya liboso babanga nzambe aza fidèle soki osalela ye mpenza na motema moko akoyobosana ata mokolo moko te quelle que soit la situation quelles que soient les difficultés akozala na yo kaka mpe akotalisa ke aza na yo nakoyebisa bilenge boye po mbala mingi soki toza jeune ozalaka mwa presse olingi ozwa nyonso mbala moko olingi nzambe akokisela yo nyonso mbala moko mais bazala nano na patience ntango oyo olingi moto okomi moto moko olingi kosala bomo esika moko kondima nyonso bokanisi esili tintin parti spirituel ezanga wayadi lundi 5 août na centre Cana nde mes oyo elekaki kitoko célébrons la vie thème choisi et pas ya monseigneur Edouard Isango pour na célébrer mes oyo na livre ya Matthieu chapitre 25 verset 14 à 21 nde akoba ki na koloba tout est bon, tout est grâce. Mais ce qui nous embête, attirer wana, et sengeli ozala wana, ndakisa ya grand berger botolo, na 35 ans, andima qui déjà responsabilité, oyo nzambe apesa kiye. Mais qui toko plein d'émotions, après avoir koyoka tour à tour, maloba ya famille biologique, paix spirituelle, na tour naye, les grands bergers, azanga qui pete ko remercier, tout d'abord, ba papa ya molimo, pe ensemble ya communauté famille chrétienne, bo simba pe boye ba ke communauté famille chrétienne, et kokisi déjà 40 ans d'existence. Natina wana, les grands bergers, Léon Botolo Magoza, azwaki responsabilité en Zambé, na âge de 35 ans. Vive tes ans, les grands esprits, Papa Léon Botolo Magoza. Honorable Néron Mbungu, évangéliste itinérant, attaqué dimanche 4 août na paroisse protestante CAC Lembagar au Ezwamikuna na commune ya Kisenso héritier Mapine Miladilando. Bapesi nous ba détail. Dimanche 4 août 2024, honorable Néron Mbungu, évangéliste itinérant, yé ayaki na premier culte francophone, na paroisse CAC Lembagar, oyo ezwami na commune ya Kisenso, Bosimbake, évangéliste itinérant, honorable Néron Mbungu, yende azalaki prédicateur du jour, ateyaki mingi, na mokanda ya 1 Samuel chapitre 16 verset 11 à 12. Thème nae ezalaki réveille les lions qui dorment topé la musankosi oyo azali kolala atalisaki bango ndenge nini David azalaki déterminé na tango ye azalaki na zamba pona komilengela tango moto azali komilengele ezalaka tango ya distraction te ezalaka tango moto esengeli azala concentré pona vie na ye asala ba sacrifice alobaki elenge mama pe papa pona kokoma na objectif na vie na yo esengeli ozala déterminé ndakisa ya David ndenge akwisaki Goliath azalaki na tango ya préparation évangéliste itinérant Néron Mbungu alobaki na ba fidèle nyonso ke jeune nyonso esengeli kozwa formation koyekola kelasi koyekola mosala ozala déterminé na temps ya préparation kozala na distraction te alobi ke moto nyonso na tango ya préparation esengeli kotika vie ya basentiment ayebisaki na bafidèle nyonso ke esengeli moto nyonso ayeba na komilengela lisusu alobaki moto na moto esengeli asala marketing ya vie na ye ya mosala na ye ya oyo ayebi kosala bosimbake message ya honorable Néron Mbungu ezalaki capté 5C5 epai bafidèle nyonso ya paroisse ya Lembaga oyo batondisamaki na esengo koyoka bilei kitoko epai ya évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu na suka ya culte coordonnateur ya district pasteur Jean Lelo alobaki boye na micro ya Info Lingala. Motena biso ezalaki évangéliste itinérant son excellence Néron Mbungu ateyi biso na 1 Samuel 16
azwi verset 11 tino verset 15 ezali lisolo ya David. Kuna David azalaki na ye na zamba, Moté a insisté sur la préparation. Tout le temps David azalaki na zamba, ezalaki moment ya préparation. Deuxième principe, apesi biso esengeli tosala marketing ya makoki na biso, ya lolenge na biso oyo Nzambe apesi biso. Pe ya misato toyeba ko affronter. Na cinéma bosimbaki ba inscription ici et bandi na université chrétienne catholique dont akam pour la année académique 2024-2025 awa ba frais académiques eza na primo ko penza ya muke Nathalie Kalia héritier mapindemi. Eye tunanga nini o mitungisa maki mingi o silisi classe esika kokende kotanga université ozomona te tikana bisabino kotambwisa lisusu mutu te yaka na université chrétienne catholique dans Akam ICC dans Akam na mokuse awa okokoma créateur emploi na richesse na maboko ICC dans Akam awa excellence performance pe leadership nulle part ailleurs soki awa te yoka ba inscription ici ebandi pour année académique 2024-2025 basé na ba département lokola sciences informatiques, droit, sciences de l'information et de la communication, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, sciences économiques et de gestion. Awa, chaque département eza bongo na ba option na yango. En tout cas, eza université moko o eza na formation on ya bien, eza université moko o ya ke vraiment soki parents soit oye po na kotanga awa o sentir que vraiment formation eza. So that to come more, lots in our university. That is the great space where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not that doesn't cost more, and it will depends on you. It's really simple. It's just a low price. So that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi ane na oba silisa l'inscription eza ko continuer pe bandi pe déjà l'inscription ezolinga bona ba site na biso na université ICC dans Akam awa frais académique eza ya mukie ko banga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba, L2 $175, L3 $200. Bongo yo ozana posa kosala master na master 1 $225, pe master 2 $250 ya pamba. Welisa ndeko kobuka na te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans Akam. Ba adresse eza ya kobunga te avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembao, numéro 8 P16 avenue Ngeba arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula. Et sika mosusu zali na avenue Kifani numéro 19 pe lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko. ICC dans Akam, enseignement haut de gamme, l'excellence, performance, pe leadership et Vandi Awa. Na complexe scolaire Mama Pemba boye ba ke ba fongoli ba porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2024-2025. Mama Pemba oye! Chers parents, bonne année scolaire 2024-2025. Kokende mosika te ya kosamba ezate komisa mwana esika akotanga kitoko. Inscription ezali ya ofele na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu. Simba bien, option nyonso ezali organisé. Lokola, maternelle, primaire, éducation de base, littéraire, pédagogie générale, biochimie, commerciale de gestion, mécanique générale, électricité générale,
coupe couture, électronique pe construction. Bange ya bâtiment oyo bozali komona etongama na respect ba norme nyonso pe standard international. Simba bien, cours ya anglais pe informatique ezali kopesama déjà à partir ya maternelle. Bongo na oyo etali pratique. Fondation Nerombungu atie na disposition ya ba élèves oyo bazali concerné ba matériel ya kitoko et kuba ba atelier moko bien équipé. Bongo ba laboratoire ultra moderne. Simba ba école ya zinga zinga ba utaka ba commune mususu ba yaka kosala ba pratique na bango awa. Ordinateur ya dernière génération. Bongo ba machine à coudre nyonso ya sika. Ba élèves awa bazali bien encadré na personnel administratif pe enseignant moko vraiment qualifié. Complexe scolaire Mama Pemba bateau ya éducation. Malgré enseignement ya qualité pe formation et kuba na complexe scolaire Mama Pemba, bongo likambo etali ba frère. Papa, mama, zala motema ya kokita kobanga te. Ba frère scolaire ezali bongo à la portée ya ba bourse nyonso. Ezana yango mbongo ya gâteau. Je dis bien mbongo ya gâteau. Mwana atangi kitoko pe avenir na ye ekomi assuré. Kasi awa balobi discipline, travail, pe réussite. Yangonde ezali slogan ya école complexe scolaire Mama Pemba. Awande, Dieu est notre force. Yango ezali maloba ya complexe scolaire Mama Pemba. Otuni adresse kanga bien complexe scolaire Mama Pemba et soit min avenue Pantandu numéro 44 quartier di Kanga na commune ya Kisenso. L'inscription ezali kosalema chaque jour ya ofele. Kasi keba ba place ezali limité. Papa, mama, kende na lombango pona kukomisa mwana na yo azwa esika na complexe scolaire Mama Pemba atanga na ndenge ya kitoko. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Compagnie africaine d'aviation CAA abimisi horaire ya sika po na bavol na ye na ba différentes provinces ya RDC. Qui a dit que bilingue ya voyager na pepo ya CAA ici l'a dit? Na tuni est-ce que si oyoka nyeke se avion na mapata boaka misu kote di yoka son. Bilingi ya voyager na CAA ezongie ba Congolais baye mosepelisidi. CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu. Vol Kinshasa Lubumbashi ya ezongi na CAA. 8 fréquences mokoka par semaine. Désormais, chaque mardi, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Vendredi, Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Dimanche, des vols la journée, Kinshasa Lubumbashi, 13h50, 17h10. Lubumbashi Kinshasa, 17h55, 19h15. Et bongo chaque samedi, et ngaye, 4 vols mokoka la journée, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Kinshasa Lubumbashi, 15h30, 19h juste. Lubumbashi Kinshasa, 20h15, 21h45. Et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi, Congo de Maboko, Kinshasa Goma, 6 fréquences par semaine. Kinshasa Mbujimai, 5 fréquences par semaine. Kinshasa Kananga, Kinshasa Mbandaka, Kinshasa Gemena, Pe Kinshasa Kindu Bangonyoso, des fréquences par semaine di CAA a kubisi confort na nenga kosakanate sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili ndima edi CAA mfumu. Na sport bosimba ke ministre ya sport pe loisir maître Didier Boudimbu a sengi na ba congolais en général pe bakinois en particulier ba réservé accueil moko chaleureux pour na boxeur Martin Bakole après victoire na ye liboso ya américain Jared Anderson na KO boy bakeye akoya bongo mokolo ya vendredi 9 août 2024. Nathalie Kaila héritier Mapindemi. Heavyweight champion Martin Congolaises et Congolais, Banamboka, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, premier sportif du pays, et le ministre national des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, vous invite à venir très nombreux ce vendredi 9 août accueillir notre champion, notre fierté, le digne fils du pays, Martin Bakole.
Après son combat de boxe remporté avec brio le samedi dernier à Los Angeles face à l'Américain Jared Anderson, le champion bacolais revient au pays pour partager sa joie avec ses compatriotes et nous présenter ses nouvelles ceintures. Bana Kisasa, Bana Congo, Toya Ebele, Koyamba ambassadeur Nabiso, champion Nabiso, boxeur Oyo Azosala Lokumu Yamboka, vendredi Oyo na 12h, na aéroport Yanjili, puis na stade Tata Raphaël. Boya Ebele. Érosion ezali kokoba makonyoko la plutôt makasi population ko bazwami na commune Yansele. Érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te banda ku ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na badara na commune Yansele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango banda ku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli. Grand problème à érosion on te comprendre était la balle vise à la bien plat mandali koletina se kaka mbula liboso kaka tomelaki ya mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes na tontola mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures ba l'équipe bien vers ba 5 heures érosion salama le tisco dozo comprendre l'érosion te ce qui ndé dozo salama biso moko population dozo meka ba renfort manque dozo kongola mbongo na quartier tout ka social libula ngomé dozo ba social ndé na 5 ba aide na bino ba konza mboka botal kamanzila o ba da reza commune moko munene. Tobanzi que phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune ebele ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et pai wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Et là, on est ici la carte info lingala journal ya peuple ya jeudi 8 août yango et comme na suka et peuple nazaki na sengo makasi ya représenter les bino yango ceux qui vont apprécier vos pesa merci Nathalie Kaila Kapenda oyo a kumbela ki édition azaki assisté pa ya Mijo mabasi na sima caméra tozaki na Igon Sing montage simba maki na Fabrice Lundo bi journal ya peuple za supervisé et pas hérité ma pini mbandeko botika malam au revoir. Qui a dit que bilingue ya voyager dans pepo ya CAA ici l'a dit. Na tuni est-ce que si oyoka nye que c'est avion na mapata bois kami sous côté dit yoka son. Bilingue ya voyager na CAA ezongie ba Congolais baye mosepelisidi CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi ya kezongi na CAA 8 fréquences mokoka par semaine désormais chaque mardi Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 vendredi Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 dimanche des vols na journée Kinshasa Lubumbashi 13h50 17h10 Lubumbashi Kinshasa 17h55 19h15 et bongo chaque samedi et ngaye 4 vols mokoka na journée Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 Kinshasa Lubumbashi 15h30 19h juste Lubumbashi Kinshasa 20h15 21h45 et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi Congo de Maboko Kinshasa Goma 6 fréquences par semaine Kinshasa Mbujimai 5 fréquences par semaine Kinshasa Kananga Kinshasa Mbandaka Kinshasa Gemena pe Kinshasa Kindu bango nyonso des fréquences par semaine dit CAA a kubisi confort na nenga kosakana te sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili ndima edi CAA mfumu